Kokota na boulot. OK. Bote na bino ezanga papa na bino mokolo ya jeune de bino Horizon International nzambe na ba mwa musansa la wande febele. Bona ni ngana balancer ba audio moko audio moko naza nango awa. Boyoka audio moko na balancer pona makambo Italie ya Tracy Mbelenga na Glody Diasuka. Obino boyebi. Balobi ki Tracy Mbelenga akomola la pa ya bakali Tracy Mbelenga babengana pa Glody. Omoni nga aloba ngo ndeko nanga boninga boza professionnel bobani musalo tongo. Dama mamu bosala ba émission, bosala ba émission belé Glody abengana mobali. Mais na obalancer bino audio eza ndeko na biso Ken pia na monaki lobi osaki émission. Ndeko nanga bobani media otongo na bibisa bino bolinga boza professionnel. Eza ba Glody ba batu moko bobani musala partir Congo boza together bolinga boza ona héritier na kombo héritier kutokuti na kati o héritier abimi na Glody mais bolinga bopesa na batu respect so moni makambo media o batebele bazo respecter batu te no makambo to salaka mais na audio na balancer oyo makambo Ken pia na lobby pona makambo ya Glody tanzo sala émission boyo yoka audio wana après bino mo bo juger ezanga papa na bino mokolo audio just listen please boyoka yango merci beaucoup nazana boulot mais bon natiki bino audio boyoka bino mo bo juger merci beaucoup si vous l'êtes na moni na TikTok ba sala biloko ba sala atingi Tracy bisinga bi eloko ezate comme bato balenge na bango base aezala bongo na bike eloko ya te nape na fandi na biba nacha na ngaka gadini moko boy na kosa bato neti na babenga Tracy na babenga na ngai te tetiana yo loko eza ngo faux titre mais ko tiandi makambo te ko héritier abimi na mwasa bato Ken héritier ngo pe bani bakoli te nana lia batinde nga mtatinde ngo Glody Diasuka Glody mo mtatinde nga nazolo baka na bi Tracy ya Tracy ye moko akoloba ngana ne loko aloba te makambo na azokosa gazo ambuye bato ti na kati mutatinde linga lie muta yo yebi bongo melongola kombo héritier kana titre s'il te plaît Ken loko yebi boso na Tracy longola ka kombo ya héritier loko eza lokuta pe bongo pomte yo poza ya Glody oza pe ndeko ya Tracy olinga pe te batia kutata patience kaka o patience abimi na musicien olinga te obide yake bakota biso mabe biso ba oti loto obala te mais toi na mibali balinga biso mais zaka poto ba chroniqueur to ba journaliste bilo msha osala ngo bikake o eza famille groupe Mbelenga botala baboya nupa otieno batitra mususu Tracy Mbelenga lobby mais héritier osala nini Ken épargner à héritier pour na ngati kanisa patangana na zana yone na zana imta komo osunga ya buto ya moi Ken s'il te plaît mambo héritier okataka otalika si wazana te na tia na se okapasa pa cho finga ngati après au répondre ezaki nini po ba yako simba yo et tout mais héritier épargner ka pona mbali boso susu na zonga losengo elokolo héritier ali aza moto akoza okoka te akokipene mama biso te mais aza moto de bi bozala pe bien nga pe na benga musu Ken frère non lobi ozanga te na promotion na stade zo salaire yango ya tout tina biso ça ne bosala biso mais ba on est héritier on a pe frère na oti héritier olia Glody ndeni ba David yake nga tambola na Glody ba yoko ba otsa dia kombo na kuna na babuzo ba nga pe na zamu na komi pe ko kaposa na bala pe na bota na posa pe réputation bana na mabela tangate s'il te plaît parni ka pendant ka héritier pour na s'il te plaît on a bengyo lo kwa no tsa sim lo sa na mwenye leki ko siko na tinde lo kuna liango mutatinde ngo Glody Diasuka yemo kwa bita ya no Ken si watayo moko wana bane batindele ba famille ba Tracy mambo ebele yo linga te taka yo ndozala ozama la tête molinga basimba patience te Congolais il vivra kana ba rumeur taka luka moza solo te mais ba comme ça ya solo s'il te plaît so changer continuer la main pardon après non rappeler yo ko be ngata no na moni le ki na tindelo ku message o rappeler na numéro ana ou pas non appelle na numéro ben OK merci